libanga na musique chrétienne zate. Ah bon? Ko boaka libanga ke na oyemba nzembo na yembi na boaki te. Salutation eza différent na libanga. Nako oyemba net na oyemba nzembo moko na obike merci pasteur Eric du Sabbat Moutoudi pour ce que tu as fait. Et là au moins bongo. C'est différent na ndenge bande konabiso ba boaka rapena mabanga. Parce que bon, c'est beneza langage au batunya so bengango, mais biso to bengango louange. Louange. Yeah. Louange. Kati dans cool. Mangona lembe asomonate banzele komelie molili makasi moninga vinanga linginga mingi tala bombinga nelili na ye. Nandi nazabwe na rokoma américain na komi américain oui mais na bota makuna te na komi américain mais na koki jamais rokoma président de la République. OK. Et loko na rokoma eza gouverneur na rokoma ministre na rokoma lo nyonso mais président de la République na rokoma te parce que je suis pas né là-bas. Frère de Décembre alinga bala asengi peut-être na frère Mike oyembela ye nzembo ya mariage. Bon na oyembela bango nzembo ya mariage mais na ko adorer bango te ndenge na adoraka Nzambe. Il peut aussi et pas pasteur Lord Lombo. OK. Yeah, na mona bango pe kuna c'est kuna ndep na mona bango nde na sepela na bango. Après wapsuska ba wala luka ki ba connexion na bango comment ya ko benga bango. Na mona ba mususu ba tête ba mususu na clip à frère Fali. Ah bon. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Merci d'être branché en ce moment. Un grand merci de partout où vous êtes. Bonjour et bonsoir. Ça dépend à laquelle vous captez mes salutations. À la présentation, toujours Anelka Bafosset. Un grand merci de partout où vous êtes parce que vous êtes tellement nombreux à nous regarder en ce moment. Vos réactions. Ndilaksara Nyonso. Ma réaction na bino, ma remarque na bino, ma commentaire na bino. Ndilaksara vraiment que vous allez brancher. Encore une fois, un grand merci parce que vous êtes toujours connectés, scotchés, soudés. Na Congo Mokili. Congo Mokili, tout à l'heure, surtout pour nous savoir information, actualité, surtout exclusivité. Tolinga vraiment tous à la ronde pour te payer sarabino yango parce que dans le bar moment, nandima nanga kozala mona musala, bino ba patron na ba palais, na ba ndako, na ba téléphone, na ba ordinateur, na ba tablette, buta la rabiso. Voilà. Lelo nena linga toujours comme une nouvelle, lelo tous anaï, c'est vrai. Tous un peu belé à robeta lelo. To mega pour moi solana na le frère Mike. C'est vrai. Auti musika ayota la biso na Paris abita voyage na ye quand même to yeba ma solo nango ton fana na to solo na ngano linga émission ngano linga ki nango peu trop rapide te non linga vraiment ngana bino to découvrir ye non linga to découvrir frère Mike Mantseka. Frère Mike, comment vas-tu? Ça va très bien, papa Anelka. On a prononcé comme bien, Mantseka. On prononce très bien. Frère Mike Mantseka. Mantseka. On a côté la biso Bakongo. Côté la biso Bakongo. Ça fait plaisir en toi, Royambo, à Paris surtout. Merci beaucoup, papa Anelka. Naï peut-être à présenter, mais on a quand même eu occasion pour la première fois. Bref présentation que vous allez bref présentation nangai eza le frère Mike Mantseka na uti na États-Unis. Et nazalaki na visite awa na Paris, visite pas seulement il y a Kotambola comme ça, mais zaki visite il y a na conférence mozalaki awa, il y a prière et famille, il y a pasteur Timothée Massamba. Je sais que tu le connais aussi. Et moi j'étais aussi parmi les invités au ba chantre au to utinaï depuis États-Unis to yeti awa pour na participer à une activité wana. Et Naza congolais de naissance, des pères et des mères. Donc mon père, papa et maman baza vraiment congolais il y a
RDC. Il y a RDC. Yeah. Donc on a envie de père et de mère. Ouais, ça fait plaisir parce que le père et de mère ont créé tellement il a créé tellement de polémique et belé ba confusion mais nga lobel na on a sens mais ça quand même pour ou contre idée. Bon moi nga naza ngai a politique. Oui, je sais très bien mais ça quand même loi ya mboka na biso. Bon ce qui est la loi ya mboka oyo balingi esale mabongo omoni mboka na mboka ezaka na ba condition na ngo et puis ba loi na ngo ba papa na biso bandeko na biso ba frère na biso o ba osala politique baza ba yebi eloko ba osala. Donc ceux qui ba moni que faux loi wana est passé to vanda en Amérique ngande na zabwe na kokoma américain na komi américain oui mais na botama kuna te na komi américain mais na koki jamais rekoma président de la République. OK. Et loko na rokoma eza gouverneur na rokoma ministre na rokoma le nyonso mais président de la République na rokoma te parce que je suis pas né là-bas. Donc le rôle là-bas on peut ba préférer za la bongo. Donc sur le roi na politicien ils en ont idabi ils en ont abété. Bon naï pour na ngana rolo baké eza bangonde ba bilo ba osala. Voilà non lingala mi manango koto warati parce que yo ça de mutu ba koto warati. Ça fait quand même plaisir au Yambo à Paris. Je vois quand même tu as l'habitude de aller souvent à Paris. Oui, na ya qu'à Paris souvent. J'ai aussi des familles ici, na bande kwa na ba famille awa et na ya beaucoup plus car rapport à Moussala Nzambe. Et mais puis à part Moussala Nzambe, je profite aussi pour visiter la famille. Visiter la famille. Ouais. Frère Mike, c'est vrai que tu as présenté de le début aux musiciens gospel. Gospel. Les tout bien musiciens chrétiens. Est-ce qu'ils ont bien tout bien bongo? Non, parce que Naza envoyé du Christ. OK. Moi na oyaza mutu oyo azosela nzambe azosela Jésus-Christ parce que le mot chrétien vient ezoya na Christ. Donc le quoi naza chrétien naza mosali ya nzambe nazo yemba kaka pona nzambe na yemba prêt pona ye pourquoi pas. Donc au benga que frère mission chrétien donc ils ont mabete. Ils ont mabete parce que musala na osala yango wana. Parce que différence c'est la nine koto parce que moi un peu excusez nga peut-être le roi na juste devant yo na lo pas forcément na yo mais tibino quand même au moins en général c'est-à-dire yo zaliwana ba frère muso beta musique en exemple bazali pourquoi zalara to linga osa différence parce que nga mona ngonde bobete la même guitare bobete la même batterie bino bobete na basse bino pe kuna ba beta na basse synthé beta pa na bino beta dre notes wana là nyonso mais est-ce que pourquoi il y a ça la différence? On a la raison. Biso nyonso to sa musala moko biso nyonso to emba to sa la musique parce que musique et l'incolobate que musique boiza ali mais musique auto sala ezali elle aura biso mbale to ke classe to tanga classe to tanga école moko mais yuzo sala peda ngana sa na biochimie donc ngana yo to tanga to kota entrer école moko mais mutu na option na yazo sala biso toyembela Jésus-Christ de Nazareth la personne le quoi appelle le toza la jour il y a résurrection à Jésus-Christ biso to salela mutu o andima accepta nyoso pona biso il a tout accepté pona tozala o tozali bango ba c'est la musique normale ba c'est la musique simple musique oyo ba yembela peut-être moi si ba yembela mbongo ba yembela ndaku moko boye ba yembela mutu moko boye neti lokola yo roza na mbongo na yo opesi notre nos frères de l'autre côté qui yembela nganzembo yembela mwasi na nganzembo c'est différent avec nous Moussa na biso zara ko yembela Jésus-Christ de Nazareth ko yembela ta bengi yo mutalinga bala moi nzembo sala ye moi mariage na bango donc pas na bino impossible donc non c'est impossible ce qui faut na yembela ce qui faut na yemba libala na bino mariage na bino mariage za lisumutin mariage est une institution divine. Na koyemba nzembo sur mariage, na cadre mariage. Na yembi mariage kaka. Bon anniversaire. Anniversaire, on a tout nzembo ya notre papa Mike Alambai. Il y a oya salaki ya anniversaire eza lisumuté. Na soki la PCP moi epakola minanga oyembela pour anniversaire ça na kopousi. Non, na oyemba anniversaire, na oyembela mutute, na oyembela mutu ndeti yo na oyembela tek na oyemba anelka du début jusqu'à la fin. Moi quand j'ai posé la question à mariage na sens que frère frère de décembre alinga bala aseki peut-être na frère Mike oyembela ye nzembo ya mariage. Bon na oyembela bango nzembo ya mariage mais na ko adorer bango tendenge na adoraka nzambe. Voilà. Mais na oyemba nzembo ya mariage, eza différent. Ah donc différence ya voilà peut-être ça bango l'honneur au-dessus de nzambe. Et na otsa bango l'honneur te.
na rotia bango na kati ya nzembo ya mariage mais bango baza l'honneur te parce que mariage ou c'est pas na yemoko. OK. Yeah. Ça fait quand même plaisir et on sent là quand même il y a aussi là voilà, on sent quand même qui moi qui bon Nzambe kati na nkolo ezali. Mais ça fait quand même plaisir pour moi quand même moi li solo na yo c'est vrai. Non, il y a pas de problème. Début de la musique en fait. Bon, musique déjà premièrement c'est dans les sons et ça déjà na makila parce que même mon propre père aussi, le papa Bernard Mantseka que je salue en passant, il peut azala qui peut na makambo ya koyemba na ba chorale, abima na professionnel té mais abima na ba chorale mais tante maternelle aussi koyemba eza parce que na catholique quand même na catholique et nazalaki na groupe K tellement moi spiritualité zaki déjà depuis wana parce que même na groupe K ce qui comportement ya mutu et même makana na rôle ba pesa yo ya kagwa aza mutu moko zaki spirituel donc tellement que on a déjà nazaki déjà moi lignée on a déjà zalaki parce que nzambe soki azo préparer yo nelo moko boy peu importe là où tu es makambo na yo bandoke ka ndenge mo boy direction zokende donc na catholique j'étais à Kagwa tout ça là et puis na bando Mbappé na chorale et après na yo zala converti na yo kota na la résurrection et à papa na biso Dominique Ngoyi. Et à partir de là, nazaki na jeunesse, nazaki drummer, na bando taper drum, na bando yemba, na jeunesse et résurrection, et jusqu'à ce que na 7 ans na États-Unis et na États-Unis indépendant na bandisco yo professionnalisme. Mais la Congo na bima quitté. Quand j'étais à Kin, na bima quitté na TV tout ça là, nazaka na orchestre chrétien, na orchestre et puis na donc aussi la nzambe au bandango depuis Kin et puis voilà na bandoro sambela aye autopérateur ta charge oui tout le monde yango ebele bon moni monsieur ezali eza exemple na roloba de tolobaka éducation to utanango déjà depuis nandako moni mutu mususu à partir déjà il y a tant wa komi na place et puis eloko mususu pardon eza place au komelipe c'est important place au komeli place nini so au komeli ana milieu mo déjà il y a des ordres peu importe au ça là so oza ferme na parole de Dieu te obunga mais so au komeli na milieu moko boye eza peut déjà milieu moko chrétien tout ça là parce que ma famille déjà la famille mo déjà chrétien depuis kala et on a commis na milieu wana oui au début na koko saté au début on a komaki na komemba mo chrétien te au début nazaki peut quand même moi na kobunga un pied dedans un pied dehors nazaki nga grand danseur na ba fête ah bon non et puis il y a mon frère danse dans ma nazaki vraiment un grand danseur donc il y a mon frère Steve Mwanza que je salue en passant aussi yende tangu amonaki ce qui était en moi il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup soutenu. Nde Moutali Bosso côté singa studio na yemba sur le frère Steve Mwanza. Donc yende tango comprena ki azayaka mutu monzamba tiaki pour na aya aibso que non yo oza kotote yo faut la boy. Et il m'a aussi encadré et naza aussi les oza lelo j'ai eu quand même aussi le temps on l'a quand même mis ça là dans Osali sur YouTube ba tenir sur le monde au petit frère Mike Mantseka au Mike Mantseka donc normal bon mon agnon so mis ça là na ekamuza wana na katime kotala Nathalie na monde tito lo zoleti nzembo olongoling soni à 8 ans au Yokango du début jusqu'à la fin à sentir Seben Ozanakati. Je sais pas, tu te sens plus à l'aise côté animation parce que oui c'est vrai on me rappelle souvent la musique d'Absorum mais je vu on dirait plus à l'aise na Seben plus à l'aise na bon moni Seben non oui pourquoi pas eza bon Seben eza langage au batuna so bengango mais biso to bengango louange yeah louange donc c'est pas que Naza beaucoup plus à l'aise dans louange mais j'aime beaucoup louer Dieu parce que vinangai ndenge na tamboli ndenge naza lelo eza pona
louange, je peux dire. Donc, j'aime beaucoup louer Dieu. Parce que Moni Babi, avant d'y na trône, il aime ça. Il aime la louange. Il aime ça. Il aime être loué. Batouba Koumisaye, Batouba Sanjolaye. C'est normal. Donc, Nazara, Kolobake Naza, trop à l'aise là-bas, c'est trop dur. Mais, Nazara, Soki na kei na kei. Nazara bon, sona bandiko loué na kei. J'ai vu quand même il y a eu des danseurs dans quatre clips. En fait, comment on quand même je sais pas dans méga pour tourner logo ils ont l'accent en fait. Bon, c'est vrai que ma maman soit kala ou soit ma maman mettait maman tete jugandeke bana nyana bakala de ningonde ba to sala pe ba louange ba adoration na ninga bango mais quand ça va danser ils a la vraiment style na bino le lobo memi ba danser ba danse wana na kati et ça l'a dit à quoi en fait. Bon, une très belle question. Ils ont dû à l'autre côté. Ils ont que ils ont chanson moko dansante. Okay. Et puis il faut qu'on prouve au moins et l'autre le kanaka tanzembo. C'est très important. Ils ont tout cas pour un sentiment tout bon on a rababi non tout bango à partir kaka ya danse wana oyibitena na robon la mutema. On dirait danse moroboy à partir de la différence c'est à la thé hein oui en fait toi le différence c'est à thé mais Bible Esbiso allait et fait de toutes les nations mes disciples. Donc kende kozwa donc nakoki kovana ndako nanga te na mikangeli et puis na luka ba disciple. Non, je dois aller vers eux. Faut na kende pas na bango parce que le temps là seulement que vous passez avec moi, yakobi na yakosa la clip wana et lo komo pe koleka na kati wana. Na kote epe ka ndete obi na bongo pe abongo lipe mutema. Mais soki na sala ki ngote so na kenda kite. So na zaki ka pa na nga na sali clip ka na nga moko ka na batu o rara ba yebi nzambe na sali ka na bango. Je ne suis pas en train de faire mon travail. Mon travail est de sortir et d'aller vers eux. Na lobite ke na bimana kende na ke na boîte na ke côté na kata boîte non mais tant on a na zui bango na poussi bango vers ngai ba pousser na ngai on parle on cause OK dans ce auto salango boué on va faire ceci na katika wana ndeto so na bango na ote appel lo banzambe chorégraphie mo pour na rango bango ba toyara nango ça se passe comment on fait ce côté là le on a eu occasion bango eza musala na bango musala na bango yango wana eza le rôle là papa yo musala na yo eza journalisme oui ngana ko yate na musala na yo ya ki journalisme na so no pona obando poser nga ba question faut ça la rabo non ye musala na ye ezali danseur musala na ye yango wana nakopesa ye ba suggestion nakopesa ye ndenge nini faut eleka parce que c'est nzembo za na embeli nzambe na oyebisa ye ke bon moni danse oyo ezo concorder te na makambo na osala na opesa ba suggestion mais na ko forcer ete na oyebisa te ke non musala na yo ngana ko relaxer musala na ete ye ndaibi musala na ye alors mutu tango ye abengi ngana yo yemba na église na ye abengi ngana osala boye a oyebisa ngate ke tango yemba fo yemba na re non il a invité ngana sa musala c'est la même chose auto ça na bango baza ba professionnel eza misala na bango vous avez une église vous avez bon baza beaucoup plus na ina toujours beaucoup plus na ina baza ba na ina c'est le même OP de comme sous pas na bango yeah na mona bango ba binaki pe aussi et pas pasteur Lord Lombo. Okay. Yeah, na mona bango pe kuna c'est kuna ndep na mona bango nde na sepela na bango après wapsuska ba wala luka ki ba connexion na bango comment ya ko benga bango na mona ba mususu ba tete ba mususu na clip à frère Fali ah bon baza ba professionnel hein baza ba na ina baza et puis bango nyonso tout baza na ba chrétien misu pe baza na ba chrétien te misu baza na za musala na bango tout monde ngo misu ba bini pas pasteur Moïse Biye babini pas notre papa Kofi notre donc ça tout le monde a bon eza musala na bango ngana zui bango ba sala pe musala yeah na web ça bango te que tu dois être obligatoirement chrétien pour obina na nzembo nanga non ngana yo zo bango pour na musala oyanga tangu ba epa nanga ba robina ndemo kote nde babini pas notre frère babina ndemo te kuna baza libre mais chez moi Baobina ndenge donc anglais côté pardon ndenge ngai na expliquer bango ndenge na oyebisa la bango donc c'est ça en tout cas les messages ils ont tellement capté quand même surtout façon danse ou gravant côté mais ça va quand même ils
non non oh ils sont différents ok moi mon panzi c'est ça très important mais quand même logo ça quand même na surtout quoi bon yo lobi ko loin nzambe et c'est vrai que ba musique ya bongo ya ningana quand même tout le monde a frère Mike Kalamba IP à auteur ça là bongo je vois souvent l'autre fois notre frère Olivier Kalabasi surtout ça là na habitude au ça là louange tout bien bon seben à ça là ngo ba louange Olivier Penaza yeza makasi côté ouais mais quand même dans ce pétant ça les missionnaires tout ce meko sur le phénomène d'Ibanga na kati ya musique frère Olivier il tout le monde en haut après ça rani bat mbote après ça nga plaisir frère mbote na ba générique na ye na louange na yo akumisa nzambe yo quand même côté wana na moni a remarqué yo pa na yo ba couper sa mbote ezalité qu'est-ce qui se passe côté wana bon libanga na musique chrétienne ezakate normalement libanga na musique chrétienne ezate ah bon ko boaka libanga ke na oyemba nzembo na yembi na boaki te salutation est différent na libanga nako yemba net na yemba nzembo moko na biki merci pasteur Eric du Saba Mutudi pour ce que tu as fait et là moi bongo c'est différent na ndenge bande ko na biso ba boaka rapena mabanga parce que ma chanson nzembo nanga na osala ngo pona mabanga te mais na osala ngo pona nzambe donc je ne peux pas mélanger nzambe na ba mabanga ya batu mususu ye alinga kokabola gloire na ina mutu te tangu na osala nzambe ou soit ya ngomba lobaka ou soit tu es ici ou tu es là-bas. Aussi je comprends bien. Bon, na sala na quand même na remplacer ta donc tu ko remercier mutu te na kata nzembo. Exactement. Na ko remercier mutu. Mais na ko boire libanga te. Ko remercier on a libanga ele umura. Bon, te ngana bon ngasko na lingo bisa on libanga te. Tu peux remercier ngana prochaine nzembo. C'est wana za libanga te. Remerciement. Libanga omoni biso tamba loba libanga eza ndeni libanga eza lokola donc na kati ya nzembo wana to yemba donc eza lokwa bino bokomi lokwa ba auteur ya nzembo wana donc nazo boa kabino na sala boye eza différent remerciement eza lokola na ndeti nzembo sili na suka omoni bakombo na bino komami c'est ça nasuka omoni bakombo na bino komami papa ba Fossette tout ça là merci pour na soutien merci pour na nyonso mais na concert na concert OK na concert na repeso merci merci papa Anelka pour na nyonso toi mais qu'on mélanger nzembo ya nzambe na libanga te toi ça là tout le monde a même frère Patrice maman betela kelelo oui yango na lobby wana eza différent na libanga te wana bazoyemba na mama abi mama beta kelelo wana eza différent na peut-être ça comprendre pour libanga ba futela yango libanga bafutela yango donc mutaro pesa nga mbongo te na kotisa kombo na ye na nzembo na osala po na gloire ya nzambe non je peux pas le faire non mais tobo ça peut être que mutu na mutu ana ndenge na ye azalaka na nzambe na ye po na ngai mon opinion eza péché eza bon na rolo batela lisumu mais eza mabe po na ngai na ko mélanger mutu mususu te na nzembo ona osala po na gloire ya nzambe. Bon, papa, omoni pour yo mabe conseil nyoko pesa bango batika ba se repentir ba tonzolo ba nikoto wana. Bon, le salut est individuel. Salut est individuel. Na ko pesa petoli na ko lo baboy nde komso mona zuna na ndenga mabe lokola ya sala ngo déjà lo ba mais ya linga laksanini non ya on tobi ke mutu na mutu ana ndenge na ye à travers na nzambe. Nga siko na ndenge na nga na travers na nzambe na nga na kosa ngote. Est-ce que vous dites na ko pesa mutu merci mais na ko boire libanga te. Les réponses sont très claires, mais je voulais juste savoir une chose quand même. C'est vrai qu'en ce moment tout le monde a monté sur Bandiko Yemba. C'est vrai, bon, l'émission dans l'Ingotsa des Tibino en général, je suis avec toi, mais dans l'Ingotsa Tibino en général, comme j'avais dit depuis le début de l'émission, Kouembe Lanzambe, au monde a monté souka fa komara pasteur.
phénomène wana parce que c'est vrai tout le monde en ouais bah frère Nabiso Moïse Mbia bandaki chantre bou pasteur tout le monde a Mike Alamba vous allez même combo moko mai il peut bandaki frère bou pasteur après ça l'église et ça la en fait yo juger ko tona ndengeni c'est comme si bozo linga kotika la rara na pona bino ba chanteur té non eza ko juger té eza ko loba mabete ya on a lobi ke mutu na mutu aza na appel na ye mutu na mutu aza na ndenge nzambe azo diriger ye omoni mutu oyo azo yembela deja nzambe o ayaka pona ko adorer pona ko louer pona ko kumisa nzambe d'autre part azo teya pe déjà azo teya déjà à partir ya banzembo na ye donc pour bon comme pasteur maintenant et ça dépend ya appel ya mutu soki otanga maka déjà que na vie na yo comme pasteur parce que so potale on peut bien eza ba chantre nyonso tout ekande ba comme ba pasteur parce que nga déjà na repesa net exemple na nga moko ngai makambu déjà ya ki pastoral côté ya kosala boye na bandango déjà depuis kala tant on a le bana groupe K na banda déjà ko enseigner bana na banda déjà côté ya bana na banda déjà ko sala musala on a déjà et tangu na komi na tangu na koti na kati ya musique na sala on peut déjà il y a des endroits où babenga ngate pour na ke koyemba babenga ngaka pour na keteya na ke na tei mais tellement que na za déjà chantre avant na teya na koyemba na yembi et puis na tei tu vois mais eli kolobate que si tu es chantre c'est obligatoire quand faut comme pasteur non c'est pas ça appel ne ekoyebana à partir kaka ya musala ozosala yo ozani comme pasteur kasi ngana oser l'appel ngana bon je peux dire quoi ouais eza elo ne loko za na ngonga nango na côté le mara le lotemba mon obi na komi pasteur non eloko ne loko il y a un temps pour tout bible il y a un temps pour tout soki ngonga nange koki pona terre déjà na kindaka na sala da musala nzambe mais je suis pas encore dans nous ordonner un pasteur et puis na otanga classe na otanga théologie et na olandela ngo ndenge nzamba lingina sa jour oyo ekoka nzamba bi que maintenant frère Mike c'est maintenant ton temps oyo ba ordonner peu comme pasteur Mike oui mais soki na nous ba ordonner ngate soki na ba komisinga place oyo fona komate na ko accepter kozala mbamo pasteur directement même ko benga mutu benga nga pasteur non non on a commis pasteur té non commis pasteur té non ils ont projet tes appels ceux qui ngonga ngo koki et salema donc appel on a été non ne kokité il y a un temps pour tout et cause combien de temps pour ne oui baga biso to yeba té nzambe na oyeba et cause appel lobby et cause appel lobby pe so oyeba ne di appel ngoyé mais tant Saint-Esprit quitté là qui ba apôtre ba yeba été basala qui surpris maman Saint-Esprit quitté ba romo lo balang munoko sika donc il faut être surpris les arabongo et pas nzambe zarabongo nzambe quand Dieu te prépare à préparer un loco peut-être un pas qu'on faire disparaître pour un moment et pas bimission maman voilà toi mon frère nabiso donc tu me un peu mon ressort là tu me mon panda mais quoi parce que façon de travail nous travail en déni est-ce que vous en a groupe au travail en déni en fait ministère où nzamba pesio côté oyemba. Bon, naza vraiment na groupe T, mais naza na bandeko na travailler na bango, naza na bandeko autobeta na bango ba musique kuna aux États-Unis. Et baza tellement belé na go cité ba kombo belé té. Bandeko na ngo na travailler na bango bazali, mais naza na groupe T que au groupe na ngai na travailler na batu non, mais naza dirigé par un manager qui s'appelle Papa ministre Watson Kalasa yenda za manager nangai yenda zo manager ngai yenda agirara makam nanga nyoso ba horaire nangai ba calendrier nangai parce que mutu oyo o alingara azala diriger te alingara azala encadrer te aza homme animal yeah donc faut ozala encadrer faut ozala gérer par mutu pour ozala bien biso moko to koki na nyoso te yeah faut na mutu na bi ke papa nel kayondo zana emsu manager no za mama maman nda sa rayo non tango ke miso faut la taboy tango ke ne faut sala boy donc eza bon na rôle obligatoire te mais eza ka bien ko sala na mutu o azo diriger c'est très important yeah donc nazana ndeko azo diriger ngai et ceux qui nazana concert so na programme na tout ça na bengaka de gauche à droite na sangisi et puis na beti événement nangai. Ça se passe bien très bien
Très bien. Mais comme c'est vrai que c'est vrai au Salam Nzambe, mais c'est comme si on négligerait pas côté promotion, c'est-à-dire que les Canaba TV, parce que c'est vrai qu'on y a non Nzambe, mais ceux qui ont mato, il y a pas tété, boni message, c'est comme si clip c'est comme si on négligerait bon, on a le clip souvent bah émission quand même de à Paris, peut-être ou les carats de temps à topé Sarabiso quand même tu as nouvelle nous, quand on a qu'est-ce qui se passe? Yango na ebisi OK, il y a un temps pour tout. Moni Nzambe avant abimisa mutu abombaka enano abombie Moïse avant qu'il libéré peuple d'Israël azaki na caché na akotaki na désert tant akoti na désert après la prière après tout ndakenda ko libérer peuple d'Israël donc eloko nyo surtout na vie avant Nzamba bimisa oyaye abombaka enano donc il y a lelo ndeto sali na yo eza azarte donc eza mususupe e bandinde. En tout cas, ça, au monde a ce différence. Et ça, là, ce plaisir, tout le monde a mon arabe, tout le monde a souvent, parce que quand c'est vrai, ce talibé Moussalo senti que j'ai eu quand même le temps, yo kabanté, bon, surtout banté, mon bien, mais ça, j'ai dit to, connais ce qui toko, mais yo mo moutou peut-être na TV surtout, au monde a raté. Mais et l'homme aussi, n'a vraiment trop réseaux sociaux. Yeah. La technologie Mikolo, la technologie Mikolo, on a vraiment trop réseaux sociaux, mais je vais faire un effort maintenant. Na yango na luka même na sola na manager nanga, to pe parce que mutunda bando gérant. Tout ce qu'on a bando je ponga pena na trop réseaux sociaux. Mais pour la promotion, pour nyonso o nenge bandoleka et ça la ke photo tia mutu agérable ko na nyonso siko. Même émission même tout ça là. Et ça là surtout bien parce qu'il va tenir sous aux alentours ça va genre information à yo comme soit va retrouver va retrouver puis est-ce que vraiment Facebook nangai ezali adorateur Mike Mantseka et YouTube nangai ezali frère Mike Mantseka donc Instagram nangai ezali adorateur Mike Mantseka et donc partout si vous avez besoin nanga obetika ka Mike mon frère Mike Mantseka bien adorateur Mike Mantseka. Tu as l'habitude de sur ça va live na Facebook? Et donc c'est ça naza vraiment tous réseaux sociaux mais na lukana ça l'effort na commence comme moi réseaux sociaux. Oui ça là moi surtout moi live moi piano moi ni moi moi bloga ça là tellement bien parce qu'il a battu belé balinga bloga bon moi parce que voix aux anango et puis musique en posant en tout cas une fois soit activé quand on est ça là surtout bateau nyos balinga oui ça là bon tellement bien. Mais il y a quand même un projet aux Bimakalate Abombangai Abombangai na yo ki yango na ju moins stré autour bat batala en ce moment Abombangai donc rumba fandu on sentir que vous ezali musique ezali nyonso ezali elo ne sala ki to mona na raté tena mona Abombangai banzele komelie molili makasi moninga vinanga linginga mingi tala bombinga nelili na ye yawe na mapapu na yondo bombinga ye na mapapu na yondo shipinga ye mapapuna yeno kazengaye bo Yesu yo elombe nanga bo Yesu nde elombe Yesu nde bibomba bomba Yesu nde elombe nanga aninga ya boya tuyendano donc Jésus abombanga eza monguna aluki monguna bundi asali nyonso tu baboma asali nyonso tu bakunda asali nyonso tu bakwesa ngai asali nyonso na pengwa mais aokutana kake Yesu abombi ngai donc Yesu a couvrir ngai donc a protéger ngai peu importe les situations peu importe ce qui se passe dans ta vie ataba ninga ba luka ba koisa yo ataba mbonge ye
yesoka bombi eza lokwa soso nenga bombaka bana na ye na sama papu na ye donc abombi nga na sama papu na ye baluki basali nyonso bakokinga te donc yeso abombi ngai ezala bongo disponible quand eza disponible je pense soki na rebrisquer date je pense début mai bien mi-mai. Mi-mai, ok. Dans la moitié, on a déjà. Dans la moitié, on a besoin déjà. Extrait, on a rendu sur les Canada déjà. Tout ça, on a papa Newman Digital des États-Unis. Vraiment, bientôt, besoin d'extrait. Papa Paul Chim a déjà abîmé ça qui déjà mon extrait déjà il y a audio. Na ba théâtre, na ba derrière le cas, mais ça qui est à retirer on a moi parce que faut qu'il a concentré dans. Tu as pu travailler avec une équipe menée quand même. À Bombangaï, oui, on a travaillé na papa Newman, on a travaillé na mon frère Guy Noël Assana, et on a travaillé na Bandeko Nanga Richard, on a travaillé na Bandeko Belé. Un peu de promotion pour un Nzembo, parce que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, pour Nzembo, Penande, Nazo Sel, on vraiment des promotions. Et ça a tellement bien vu sur les promotions. Pour Europe, tous Ali. Rumba, wana. Yankolo. Rumba do. En tout cas la senti rumba qui mukimu quoi do senti vena rumba. Rumba mo kemba. Te voilà ba ça promotion do na ebi déjà que bozo la nanga bande ko soki vraiment rumba o eke makasi te segeza papa Nelka. Pour na tika on a bon papa Nelka. Rassurez le coton no ki na maramon tellement bien parce que nion tu vous allez bien. Encore une fois un grand merci na yo quand même on t'attend au Pessibiso. Mais tout retenu que Abombangaï vous allez Abombangaï vraiment bientôt. Mi-mai déjà to rejoindre. Mi-mai déjà besoin. Très belle chanson. Vraiment attentivement. Faut na YouTube, na Mike Manseka, frère Mike Manseka Koti, et mi-mai déjà Erokota. Donc la notification déjà Erokota. Vraiment nazo benga pe bandeko ba kende na page na ngai na YouTube ba s'abonner ba kota vraiment makambo sikasiko ndelinge banda. Encore une fois un grand merci na eux tout le monde pratiquement vers la fin. Merci. Et tu vas remerciement ou mot de la fin et cause à la mingi. Bon mot de la fin na lingi na lobaka na ndeko moko ona nu ayambi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur te. C'est le temps maintenant de venir vers Jésus parce que le temps est mauvais, le temps est tellement mauvais, c'est le temps de venir vers Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il a accepté la mort, il a tout accepté, il a tout, il a pris ma place pour tous à la haute aux alliés. C'est le meilleur moment de venir vers Jésus-Christ de Nazareth. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Facebook, partout et bientôt là à part Abombangaï, est-ce qu'il y a encore un autre projet? À part Abombangaï, le projet est belé. Tous autres travaillent peu aussi na papa Michel Bakenda. Le projet est belé. Je te voyais souvent en plus naïe Bondoza souvent naïe. C'est vraiment un frère, vraiment un frère et un ami. Tous arané à tout le temps sera aux États-Unis et tous arané partout. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Nathan Spesibiso. Merci. Tikanzambe wasala likolona mabele ya pambola et surtout. Amen, pambola pe. Koya na tikete za ta bénédiction pour nabiso. Vraiment, bah omoni nde balobaka, moi là où on te reçoit, place par recevoir yo tant qu'un homme de Dieu, tant qu'un prophète, oro kende bongo te sans bénir. Vraiment ngana bénir chaîne oyo. Merci. Na kombo na Yesu Christ. Nzambonga asambelaka. Chaîne oyo et multiplier les sous davantage. Amen, amen, amen. Encore une fois, un grand merci. Merci beaucoup, papa. Pessabiso encore souffle de vie pour tout ça il a raillé. Merci. Encore une fois un grand merci Nabinotu Botalibiso. Donc c'était Anel Kabafosset. Voilà. Restez branchés, escoutiez, soudés, Congo Mokili et puis soyez en bonne j'espère que tu écoutes prochainement. Bye bye.